Ma mission TV, le miroir du monde. Président de la République a outi ko tia eloko moko na kati na biso ezalaki toyokaki article etali gratuité ya enseignement. Soko tamboli na milieu na biso, nous n'avons pas d'école publique. Gratuité ya enseignement ezotala kaka batu ya Gombe esika bana na bino bazotanga. Mais place bao ya biso bazotanga gratuité de l'enseignement eza kuna te. Électricité ba poto esala soki 7 ans. Muta kolobela biso azate. Ya kosukisa misato ezali likambo ya mai. Bolobela biso mai ya ba forage ezosunga population te. Toza na posa l'État peut atala kwango atie la biso quelques écoles publiques. O ezali ke tango l'État zo futa balakisi nde bana na biso bazo bénéficier gratuité wana. Constat na sala nanu pona makambo nzela. Soki tozwi ex-président Joseph asala nzela na Ntsele, banda Ntsele tina kengakati. Asala nzela makadam combien de kilomètres pona ye moko pona kochela biso kaka Prince na 2 km. Banda Prince ti na mai je crois 2 km. Bazo koka kosala la biso te. Nga na sala constat que bakonzi na biso balingi population te. Balingi penza population te, balingi nde bango bazwa ki bokonsuki azwi bokonzi akomi ko régner population ya bosani. Toza na kati ya ko travailler parce que eza ba misusu bazwa ki mbongo ya 100 jours pour na ko réaliser moi ba misala nyonso wana entre autres régie des eaux, entre autres banzela ainsi de suite na basnel. Mais mbongo misusu ebungi na budget auto voté ya 2020 na kati ya budget wana ba projet misusu ya kotonga ba école ainsi de suite ezali. Ministre ya intérieur namonaki ye dernièrement na yebisaki ye makambo bando leka na quartier 8 lelo nazo yebise makambo ezoleka na Mpasa na komona ye lisusu pona senga ye asala musala oya ye ya ko sécuriser population. Soki namoni ke bazo s'exécuter te tokosala siko ba menace parce que bango bazo lala na banda ko ya bien na ba policier libanda en même moment population bazo boma bango. Je pense que na ko tolérer makambo wana te tokondima yango te. Donc ministre ya intérieur alamuka asala musala na ye aya ko sécuriser peuple ya Pasa. Ba jeune fille bane elo musu bako sala te. Musala ba jeune fille na biso so ba vandi ba bongami moi ba 16h bazo sala ka prostitution. Pona nini eloko mususu osala ezate. Bana biso bazo bota ebele baka ya viol ba jeune fille o mona eloko osala ezate molili okotinda mwana partir ba 18h wana déjà molili ekoti ba jeune ba kangaye ba violer. Ma mission TV, le miroir du monde. Nga kombo na ngai kalonji Ogi pona ba oyo ba ebinga te. Naza mwana lopango oyo. Naza mwana ya quartier oyo, mwana commune oyo. Tina nini tokutani lelo boye, c'est parce que na réfléchir na cadre ya ba action nanga o nazo mener na Tchangu. Lokola Tchangu bapesa kinga bavwa na bango. Tchangu balobaki kenda koma molobeli na bango. Tchangu entre autres Bibwa. Alors, nalobaki que il faudrait na concentrer ba action nanga au lieu ezala éparpillé. Les lobos dans un quartier tel, lobby dans un quartier tel. Il faudrait tout concentrer ba effort na biso et banda quelque part et puis tozo kola, tozo kende, tozo s'implanter ba côté nyonso. Na ponaki to banda na Bibwa. Awa plutôt voilà na terre jaune. Pourquoi? Parce que awa ndako na biso, awa quartier na biso, je pense qu'il faut toujours
que nakanisa nanu ba origine nde naza na kati ya kobunda po to mettre en place fondation na biso o bomoni bakomi kuna fondation Foka. Fondation Foka eza na ba objectif na yango. Parmi ba objectif wana tolobaki que il faut to accompagner ba maman o bazo sala ba petit commerce. Il faut to accompagner ba enseignant na biso. Bazo nginda ko eloko akolia ezate. Lobby il faut à la mukalisusu akende classe. Tout ça ils ont interpellé biso. Maman akola mukana tongo eloko akolia ezate nyonso wana ils ont interpellé biso. Alors tozozo attend ya co-recenser ba enseignant, co-recenser ba maman, ko découvrir dans un premier temps ba maman nini o basala ka ba petit commerce pour total ndenge nini tokoki ko accompagner bango. Ba jeune pe toko fongola ba centre de formation pe place oyo bako banda ko apprendre bango comment manipuler ba ordinateur parce que mokili alelo ekomi ata otangi mingi te mais soki oyebi ata koloba moi bien koloba ko travailler na ordinateur okozwa kama musala na yo muke esali que oko se prendre en charge. To sombi ba biloko nyonso wana tozana kati ya kobongisana no esika. En dehors de ça tozali pe na ba machine à coudre pour na ba centre de formation ya ba maman. Toko entretenir place oyo ko sala ba encart ya bien. Nde na lobinga moko na okokate. Il faudrait tokuta na ndenge tokuta ni boye. Boyamba nanu fondation na bino bien que to fongoli yango officiellement na noté. Je crois que d'ici là tozana kati ya ba arrangement pour to sala rassemblement munene to fongola yango to expliquer bana terre jaune ba objectif nango eza nini pour ba accompagner yango. Nga nazo na kati ya kosala musala na ngai na ko offrir yango epa na bino po bino moko bo gérer loko na bino. Soki boko luka ekende liboso bino. Nga na kozala sima na accompagner bino. Soki boko loba esala mukolo moko bino. Nga na koya lobi ko yebisa bino kaka na sala ki me bino moko bo prendre soin na eloko na bino te. Bo sunga bo aider de façon que recensement wana to sala yongo poto to mena batu ya bien oyo to ko accompagner ceux qui to accompagner mutu moko azala pe à mesure ya ko accompagner batu misatu donc famille et kotongama ndenge wana nde objectif esali ke lelo to kutana boye to meka ko échanger et puis to se fixer période nini to ko inaugurer fondation na biso toko travailler ndenge nini ba priorité kozala ndenge nini ba papa ba aider biso que toyeba déjà ba jeune nini o toko banda na bango déjà très rapidement ba banda ko former bango toko suka ka na formation te soki ba former to monique o exceller toko bunda pe totali place nini o toko zela mutu ataka mo musala muke même soki ezo futa yo $10 mais okei na yo soki okei ozala utile place ozo kende parce que oyebi déjà métier donc tokosala eloko moko ya genre wana et kozala net INPP en quelque sorte mais tosaleli yango bakotoyo eza fermé kaka pona terre jaune te batu ya côté nyonso bakobanda koya avant que tofongola bakote misusu na changu. Donc je pense que c'est ça en quelques mots objectif ya rencontre na biso. To sepeli mingi mais posa na biso mingi eza boye tango boyaki ba campagne na kati ya mboka oyo to yambaki bino na motema moko bobande ko yebisa biso likamo moko na bosala yango te bobande ko loba boye ke bopesa biso ba voix soki nzambe asungi ke to leki to kolobela bino na yebite soki na kosi alors fondation lokolo yawa ezali quartier ezali dirigé na ngai ba notable bazali to sepeli mais à part fondation ngai sincèrement nazali na 3 allégations à suggérer. Allégation liboso ezali na sepeli mingi ndenge boye makolo balabala terre jaune ezali principal mais tala ndenge komi dans 2 ans 3 ans 10 ans ekozala ndenge nini etake molobeli na biso. À part ça
électricité bapoto esali ya soki 7 ans moto akolobela biso aza te ya kosukisa misato ezali likambo ya mai bolobela biso mai ya baforage ezosunga population te boyebi ke ezosala na bagroupe électrogène lelo groupe bebi lobi kabire eza te eza pasi basi na biso bana na biso bazomona pasi ya komema babido na mutu na suki wana à titre de rappel courant mai balabala olobela biso likambo wana je dis et je vous remercie. Préoccupation nanga ezali na yoki tango touché point moko ya prise en charge ya bandeko d'enseignants. Vraiment pour les cas na étape wana na lingina souligner eloko moko lisusu oyo na ko bakisa makanisi wana eza malamu. Mais président de la République a outi ko tia eloko moko na kati na biso ezalaki toyokaki article etali gratuité ya enseignement. Soko tamboli na milieu na biso, nous n'avons pas d'école publique où il y a l'État ezate. Ba école nyonso ezali wa moto na moto asala école na ye. Alors bato wana moyen batia bano ya biso ba bénéficier d'enseignement de gratuité ezalité. Poye asalaki abimisaki mbongo na ye. Alors ye azana posa peke dépense ye asalaki a récupérer. Alors yango toza kosenga na bino bakonzi ya l'État vraiment bon mema lobo ya population na biso toza na posa l'État peut atala kwango atie la biso quelques écoles publiques o ezali ke tango l'État zo futa balakisi nde bana na biso bazo bénéficier gratuité wana mais na ba école privée ya bato tokoloba nini toza obligé ya ko fléchir ba genou na oyo kolo école alingi. Merci beaucoup préoccupation nanga yango. Toi na difficulté makasi courant ezate. Courant ezate ba jeune fille bane elo musuba ko sala te. Musala ba jeune fille na biso so ba vandi ba bongami moi ba 16h bazo sala ka prostitution. Pona nini eloko mususa osala ezate ba na temps ya otala ata ba documentaire te ba émission ebele te soika ba o bazozwa chance à aucun des classes ba koyu ko évoluer moi muke mais ba o mususu distraction mususu ezate ba na biso bazobota ebele ba ka ya viol ba jeune fille o mona eloko akosala ezate molili okotinda mwana partir ba 18h wana déjà molili ekoti ba jeune ba kangaye ba violer bana ba jeune garçon ba kuluna ba komi ebele bo be biso au moins éclairage ekota pour to meka ko suivre bana na vie au état éducation civique hein balanda on peut na niveau à média. C'est dans une même ordre d'idée avec madame. Pour na kotuna si peut-être na ba ambition na yo une fois aussi aujourd'hui contact na ministre ya sécurité. Mpasa eza quartier munene eza réparti na ba plusieurs quartiers. Mususu quartier mususu ezo botam 10 jours les jours. Et comme une habitation ebele. Mais il y a un problème. Il y a sécurité. Insécurité eza ebele. Pour le quartier abisso ya Mpasa, todo senga ba ajouter nombre ya ba policiers baza suffisamment muke. Bosso ekozala peut-être pona nzela. Chef à quartier alobela kiango yami balé kozala pe pona mai. Ngana sala constat que ba konzina biso balingi population te. Balingi penza population te balingi nde bango bazwa ki bokonsuki azwi bokonza komi ko régner population ya bosani. Constat na sala nanu pona makambo nzela. Soki tozwi ex-président Joseph
asala nzela na Ntsele banda Ntsele tina kenga kati asala nzela makadam combien de kilomètres pour na ye moko soki tozwi lisusu général mususu na nganda yala asala nzela makadam pour na chute na ye moko tina fleuve ye moko toza combien pour na kotiela biso kaka prince na 2 km banda prince tina mai je crois 2 km bazokoka kosalela biso te vraiment oyo nazoloba sala tout comme cela ministre ya infrastructure asalela biso makambo wana azokogere ONG wana ya mai mpona moteur wana ebebi me tozosala 6 mois sans mai est-ce que mutu wana aleki leta na nini donc leta azokosekipe na biso te mais c'est un individu moko asalaka na ministère ya développement rural posa namoni kaka mwa likambo moko namoni tozali na insécurité bon insécurité wana tomoni ke ebendeli biso kufa mingi eske bakunji bakoyo kotalela biso likambo wana te penza basupu na turu na bagene oyo eza kokaukisa mutu akufe mbala moko amibomi ye moko nde pasi toza komona biloko wana yango ebendi mobulu na kati na mboka koleka tomoni yango nazana ba centre misato aw tozo sunga mais ba condition tozo travailler nango yango te centre moko ezaka na point A oya pembe eza na alors ba condition tozo travailler nango problème il y a transfusion vraiment eza problème moko précaire na mpasa tozali na hôpital moko ya munene te oyo kokosunga biso na ba problème wana biso tokoli na zamba toyebe misala bilanga tosala bilanga po tokokola mboka na biso okokosa na biso na nzela ya activité na baactivité nyonso musala ebandaka quelque part. Je crois que ceux qui bozoyoka mikolo yo boyoki ba interpellation na ba interpellation bazo kanga ba DG bazo kanga batu nyonso bazalaki impliqué na makambo 100 jours. Ceux qui botali na bilili na ba équipe nyonso wana ya ba député bazo kita na nzela pona kokende ko réclamer ba misala nyonso naza parmi ba député wana. Objectif ezanini. Député na député azo présenter ba besoin ya kwenaye. Na présenta qui déjà besoin ya makambo courant kotoyo, makambo ya mai kotoyo, makambo ya nzela, makambo ya sécurité. Nakendaki personnellement komona ba ministre nyonso, ministre ya énergie, ministre ya sécurité, ministre ya infrastructure. Nazalaki na bango kutu lisusu avant-hier. To sali na programme na biso qu'il fallait to kitakoto. Toza na kati ya ko travailler parce que eza ba misusu bazwa ki mbongo ya 100 jours pour na ko réaliser moi ba misala nyonso wana entre autres régie des eaux, entre autres banzela ainsi de suite na basnel. Mais mbongo misusu ebungi misusu ezomonana. Donc toza très concerné na makambo wana. Je pense que lokola to créer synergie oyo utilité nango eza po bino boza na problème biso to yebi yango to memi yango place esengeli to mema yango. Donc toko bundela makambo wana de façon que au moins solution ezwama. Parce que effort na biso eza avant ouverture ya eloko yo eza na ba ministre moko sectoriel o tokoya na bango place oyo. Pona koya ko inaugurer biloko. Tina nazo memela bango eza po bamo na condition de vie ya bato ya kotoyo de façon que to ko interpeller bango bayeba que bazana obligation ya kosala quelque chose. Na expliquer bango na ebisaki bango que changu eza place oyo soki muto asali mingi bo soki bo remarquer bo ko se rendre compte que ba politicien belé ba koma na ba ferme kotoyo ba koma c'est-à-dire bazo pesa place moko na changu et communauté place na bango ya koya kopema soki même muto akufi po ya kopema na kimia akopema na changu aéroport eza na changu nyonso eza na changu. Je ne conçois pas que changu ba condition de vie est à la moins inférieure que donc eza ba question oyo to relevaka chaque jour
tout le temps où tu as la possibilité, mais le plus important, eza bino, bo élever pe voir na bino simana biso de façon que tu obtenir qu'un de gauze. Ndenge balobaka soki to prendre soin na bana o ya biso le loté, to détruire toute une génération. Wana eza ba information to zalaki nango te. Mais au moins d'entrer en jeu au nakoloba eza que na budget au to voté il y a 2020 na kata budget wana ba projet misusu ya kotonga ba école ainsi de suite ezali. Alors musala ya ngai eza ya komema ba problème na bino ndenge olobi wana. Yango nde omoni toye na caméra boye parce que bakoyoka yango ndenge olobi yango. Tokolongola te tokobakisa te. Tokoyebisa bango que gratuité ya enseignement ezotala kaka batu ya Gombe esika bana na bino bazotanga. Mais place bao ya biso bazotanga gratuité de l'enseignement eza kuna te. Donc moi je pense que c'est une question à cause de la légèreté te. Je vais me battre déjà na semaine otozo banda na komona ministre ya enseignement pour na interpeller à comprendre que makambo na ezo sepelisa biso te. Déjà ngai moko ezo sepelisa ngate. Donc il faut aya to évaluer à comprendre que kotoyo tozo continuer ko souffrir. Donc il faut que je vais vraiment noter cette question-là, c'est très important. Tokolande yango poto se rassurer quand même que quelque chose sera fait dans sens wana. Ba jeune fille ndengo lobaki wana c'est parce que distraction ezate. Au-delà de distraction parce que bazana misalate. Ça les amène à ba condition que soki tokomi 16h 17h les seules distractions il faut qu'ende ko se prostituer. Eza eloko moko oyo ezo sala biso pasi parce que ça détruit avenir mobimba ya bana na biso. Mais je voudrais que bino na biso to travailler en synergie. Nde eloko moni nga na décidé que to ya kosala cadre oyo. Et kozala pas seulement que bako former bango bako rééduquer pe bango. Parce qu'il faut te faire comprendre bango kobota c'est bien. Mais talaka pe âge ozobota, talape nombre ya bana ozobota, tala futur. Parce que jamais toko permettre que biso lelo tozana ba condition de vie ya malamu te, bana na biso pe lobi ba continuer na ba condition wana. Nga na mema memo wana et pas ministre ya secteur wana na memango pe et pas présidente na biso Assemblée nationale. Hein, lokola nazo bunda que na ouverture ya place oyo azala soki akozala disponible tozo memo wana topesa ye et puis to faire visiter ye ba place wana. Mais en attendant moment wana nazala na memo wana ça va nous permettre que to luka déjà ba solution. Mais dans l'entretemps na ko contacter honorable wana to solola na meka ko comprendre qu'est-ce qui se passe réellement comme ça nga na ye to s'impliquer tout le monde comment to ko résoudre likambo wana rapidement. Voilà bandeko balandi la système ali sur likolo li sur de 5 minutes que to banda ba descente awa tozali na terre jaune tozana changu bibwa et là on les ali koleka bozo mona na sima na ngai fondation Foka donc fondation Kalonji Ogi tozali elongo na awa na base na et là on les ali koleka bandeko balandi teveza d'autres mon mboka tozali awa awa Ndeko Flavien merci awa tozana na passa place fondation Nabiso Foka et Ezali. Je pense que naie pour s'entretenir na ba chef de rue, ba chef de quartier ndenge to sala ratata na cadre de vacances parlementaires kaka parce qu'il faut toujours que atmosphère pour yeba eloko ni ezoleka na base. Awa makambo ya sécurité ezoboma bato. Pour les laïsa insécurité nazo interpellé ministre ya intérieur. Na monaki dernièrement na yebisaki ye makambo bando leka na quartier 8 lelo nazo yebise makambo ezo leka na Mpasa. Na komona ye lisusu pona senga ye asala musala oya ye ya ko sécuriser population. Parce que toko supporter te bazo boma bato likolo ya insécurité.
nayebisi ye ainterpele bagénéraux na ye ayebisa bango ke na ntango bazoboma. Je pense que nakomona ye na semaine oyo tozobanda nakomona ye lisusu soki namoni ke bazosexécute te tokosala sikoyo bamenace parce que bango bazolala na bandako ya bien na bapolisier libanda en même moment population bazoboma bango. Je pense que nakotolere makambo wana te tokondima yango te. Donc ministre ya intérieur alamuka asala musala na ye aya kosécuriser peuple ya Passa. omela mwa enveloppe est-ce que ozo corrompre base tope élection bon il faut trouver élection exacte mais pour vendre la population pour lier na bango kabola na bango est-ce que ça culture ba député nyonso ou bien la culture na yo moko nakabola bapolo te nakabola mbongo te na bando yebisa d'ailleurs ba électeur nanga ke soki ozoya ozo s'attendre que topesa polo topesa mbongo kendo voter bato mosusu. Pourquoi? Parce qu'il fallait to inculquer culture moko bato bayeba que vote eza mbongo te mais culture ya kolia na banga na kola ndenge wana tata na ngai akolisanga ndenge wana kolia na bato ko partager na bato. Donc corruption je ne suis pas dans ça. Ngai na kola tozolia epa na biso to bando lia na bato ebele donc na kotika la ndenge wana nazala député te me kolia na bato et puis co-visiter pe fondation na ndenge nini eza na misala ozosala tokozonga moi sima en quelques mots bobandaki visite baso de moto ba député to moni mokonza mboka ta moli tolobelaki yango mais lelo yo évolution ezali na niveau nini parce que population kolinga pe opesa ye ata sango na oyo elekaki na oyo ezosalema lelo po tokabo insécurité oyo ekoti eza baattroupement ya bamituka na sorte de mouton ainsi de suite to dénoncer baarrestation eza en cours oyo tozosenga justice esala mosala na yango toyoki ke bamagistrat baza sous menace biso moko badepute tokende osala mosala wana toza sous menace mais tokokitisa maboko te tokokende tisuka mutu nyonso aza impliqué na makambo ya saute mouton toko se rassurer que ako répondre na ba acte na ye oyoki bazolobela makambo nzela bazolobela makambo courant mais bato ba détourner bambongo ya ba courant ba détourner bambongo banzela donc je pense que toko supporter te ba vie ebele e bungi toko se rassurer que mutu nyonso afuta na ba acte na ye aujourd'hui émission population tout dans la rubrique émission songi songi bato bazoloba déjà na ba rumeur zo circuler que même temps bazo kanga ba interpeller par exemple le DG à OVD ba kangi ba mindele wana misusu ba koti eza nango ba scénario parce que dossier za maboko bato akash bango monde ba na pouvoir bango monde bazo gérer donc ba ça ba scénario ba kangi ba koti makala 2 jours 3 jours mais 55 millions na poche bato aussi comment dire nango ba scénario on ezali bato ba lobby la question population ndenga solution donc nakoki koyebisa yo détermination au dynamique toza nango te po to se rassurer que mutu nyonso aza impliqué na situation oyo tozo landela yango soki babimi tokotuna na bimisaki bango pona nini à moins que mutu azala innocent mais soki oza innocent te toko se rassurer que mutu nyonso à répondre na ba acte na et donc tokendaka ko visiter bato wana na prison po to se rassurer que baza wana ba kosala biso ba jeter donc toza très déterminé pona makambo wana. Ok, voilà, tout compte à tout, on a un moment où les cas, on a les deux bah fufu na idée au tolobaki wana. Ok. Donc toza na kati ya ko toza na ba fufu 25 na 10. Objectif ezali kosunga ba maman ou basala ka ba petit commerce na ba enseignant. Soki tozu neti sac oyo topesi maman akozanga 500 francs te 1000 francs te na pourquoi pour aller sabana tokobanda ko accompagner bango ndenge wana donc soki biso tozwi mwa moke au lieu topesa 50 20 50 kokate tosunga ba mama oyo baboti biso comme ça bango basunga bandako na biso na ba enseignant oyo batangisaka biso po tozwa mayele voilà donc biloko eza na kati ya koya petit à petit soki tosilisi nde tokofongola ba activité na biso j'ai tenu que bomona yango bopambola yango de façon que tout ça là plus que oyo tozo sala siko na accompagner ba maman to produire yango na ba usine na biso c'est pourquoi bomoni eza na kombo ya fondation na biso donc to kosenga ke bo accompagner biso de façon que to réussir na projet to kosuka awate to comprendre payer en charge bana o bazo ke classe
na midi ou 10 heures mwana koka komela mwa eloko kolia mwa eloko de façon que mayele ezala ainsi de suite. Donc soki botiki ngai nakosala eloko moko te, soki bosungi ngai nde to réussir et puis to tamboli elongo. Voilà, donc awa toza na kati ya komema biloko nyonso le temps tosilisa ba construction misusu et puis mosala na biso ebana. Ma mission TV, le miroir du monde.